Hosana. Osona yo topusi mitema na biso. Na pusani. Tondimisa miete na yo tokoyoka soni te. Si motema na ngai. Na tatoli oza ya makasi na ngai. Sambe ya beba bwakama. Tala ngai ye yo lelo na ye. Mokote aye pa na yo ayokisa masoni. Jamais. Rabache. Skenta rababu. Ozali ya makasi na ngai. Yesika na tiakamo. Yema. Nakoyoka soni te. Yo zali ya makasi na ngai. Saba ote. Esika na tiaka motema na nga mobimba nkolo. Nakoyoka soni te. Hallelujah. Eza kaka nzela ozoleka. Ekosila nango. Yesu aza na bomoi. Eza nzela nazoleka. Eza periode nazolekisa. Nakosuka awate. Hata maladi elati nzoto na ngai. Soni elati nzoto. Je ne mourrai pas, je vivrai. Ah oui, je vivrai. Nakokufa poete. Ngai nakokufa poete. Ai mwana Nzambe. Nalingi oyemba nange longo oloba Yesu aza ya makasi na yo. Olekisi ba periode ya pasi. Makambo kolelise yaki. Mais soki associé Jésus akozala ya makasi na yo. Yemba nange longo. Come on, chantons. Ozali ya makasi nanga. Kolo Yesu. Esika na tiaka motema. Samba lola. Nakoyoka soni te. Ya makasi na ngai. Ozali ya makasi nanga. Ese yo. Esika na tiaka motema. Napesa motema na. Ça va? Alors, essaye un peu de descendre. Comme ça. Ouais, de descendre un peu les fesses. Il y a le bon acteur. Ah bah c'est bien. Allez. C'est bien, on va déjà la tête. Voilà. Votre bébé il a tout compris. Hein. Il savait que vous étiez fatigué, alors il s'est dit je vais descendre. C'est Dr Caster avec sa manipulation de bassin. C'est ça. T'as quoi? Je vais juste me mettre un petit Ouais, peu. je sens pas les pieds. Ah, c'est normal, hein? Qu'est-ce qu'il y a, madame? Dites-moi. Elles sont pas les pieds. Ah ouais, mais Ah ça ouais, c'est c'est normal. Ça fait déjà petit temps que vous sortez pas au pied. Ça t'a même fait dormir, t'as vu?
Ça va, la prochaine contraction, vous pourrez pousser doucement. Pas trop fort, hein, d'accord? Parce que la tête, elle est là, hein, ça va? Donc vous allez avoir votre bébé. Voilà, il y en a une qui arrive. Allez-y, prenez un peu de l'air. Alors, on prend de l'air et on pousse bien fort maintenant pour les épaules. Allez, on y va. Allez-y. Voilà. Oui. C'est un gros bébé quand même. Hein. Voilà. Parfait, monsieur, merci. Voilà. Et voilà. 11h13. Félicitations. Félicitations. Voilà. Ça va, hein, il a tout compris, votre bébé. Il s'est dit, je vais pas faire pousser ma maman trop longtemps. Mais elle a pas fait ça longtemps. Hein. Ah non, ça a été facile. Hein. Ouais, c'est moi qui croyais qu'elle allait pousser plus longtemps. Voilà, c'est bien. Bonjour, maman. Non, même pas. C'était... Je veux quand même. Elle dort, elle est fatiguée. Ça va. Je vais lui mettre son petit bonnet. Hein. Namitiki mopepe na yo etindika ngai, maboko na yo na mokongo na ngai etindika ngai. Yambala oyo eza ilamba ya kembo, tunike tata apesa boboto langa eza ilamba ya famille. Oyo mwasi ya Potifara longola ngai ezalaki ya bango, oyo misato ezalaki elamba ya prison. Yambala oyo nalati elamba ya pale, oyo Yesu apesi ngai nani abotola yango. Ebongo oyo apimeli ngai nani apesa ngai yango. Ngai na mitungisa te, Yesu nde mopesi. Miso na ngai beta te, mbongo eza motu ya kasi kondima na ngai eleki mbongo. Yambala oyo eza ilamba ya nkembo, miso oyo emesana komona eloko te na bomoi na ngai. Yambala sambo oyo ekomona eloko, lipata oyo ya moke bosomona ezo anonse mvula. Mvula ekonoka akabe ya komona, nga mosali na yo nakokufela na ila maltete shama. Nga mosali nakokufela na ila maltete Yesu. Kino na mona bababa babongola maloba, ngai mosali na kolongwa mokilio na humiliation te. Nga nalengalenga te nazaya nzambe lisusu na te pate alliance